Bonjour, bonsoir la famille, Mbotenami, Biskanya Sobozali, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite la bien en Nzambe Azobatela. Merci à l'union sur Nathan, Bolingano Bozola Kisa, et à Kota la Binima Nabiso, Tiki Nzambe Nalola, à mon abino. Voilà, merci beaucoup à nouveau abonné. Na souhaité la bienvenue na katia chaîne Nabiso Wezanda Konono Bandeko. Et merci beaucoup Naba visiteurs sur la chaîne Nabiso. Et merci aussi Naba abonné Nabiso sur la Kalanzambe Nalola à mon abino. Voilà la famille, l'autre nous laksa. Comment on peut ça la huile na yo ya kokoti yomoko nanda. Donc tout ça la recette Nabiso ya huile ya kokoti, c'est facile ya kosala ngo, on kosala ngo yomoko nanda. Voilà. Alors comme bozomona wana eza kokoti Nabiso ya mobimba ezalaka boye koko za na ba supermarché na ba wenzi. Donc c'est facile ya kosomba kokoti Nabiso ya wana o eza kokoti ya mobimba. Donc yanga na somba ki on na supermarché Nabiso na kombo ya Asda. Alors na ba souza bamboka msoso na France, je crois que bien c'est facile ya kozwango ou soit na wenzi. Voilà. Donc c'est ça. Kokoti ya mobeso soki ezana na kati ya po nango ezalaka bongo nga déjà na kataki yango mpona koganye un peu de temps, na kataki déjà oyo naza nango besoin ya kosalela. Donc na kotia yango na mixeur nanga mpona nakende komixe kokoti na ngai. Donc voilà tolanda. Voilà, na sisi kotia kokoti nanga na blender nanga na mixeur nanga et na bakisi mai. Alors na zokende ko mixer yango. Voilà. Voilà, on a tous ici pour unika kokoti na biso. Tozotala, il faut vérifier aux vraiment sûr que ba kokoti ya minene eti qualité. On a tout moni kokoti na biso unikami bien. Voilà, unikami très bien. Et tout comme l'étape où tozo filtrer kokoti na biso pour na kolongola. Donc tozo unika ngo parce que tozo so volume ici, tozo filtrer kokoti na biso parce que tu as besoin ya milk wana. Voilà. C'est ça, la tchaki, les bossos. Après, on a communiqué pour la deuxième fois. On a récupéré maximum ya milk na kokoti na biso. Voilà, on a filtré pour la deuxième fois. Voilà, on a filtré pour la deuxième fois. Bon, moni, bah, alors, on a fini kango. On a frigo et qu'on fait pendant 24 heures. Otika libanda so lingi manga garda ki na frigo pendant 24 heures. Voilà, après 24 heures tu récupérer kokoti na biso na frigo. Depuis ça il faut garder pendant 24 heures na tika ki na frigo. Alors total résultat ensemble. Voilà, on y huile milk mati de kolo et kabwani. Mai ekiti na se miliki mati likolo ekangami bomoni yango ekangami wana mafuta kokoti ekangami. Voilà, moni ndenge ekangami komi lokola moni so mafuta ntabe olambi soupe ntaba ndenge esalaka so ekoma lili ndenge ekangamaka wana. Voilà, ekangami so to récupérer
ba partie oyo ekangami wana oyo ekangami makasi ya pembe wana yango wana toujours récupérer toza nango besoin. Alors na ko filtrer pour na récupérer ba oyo ekitaki na se wana. Voilà. Voilà, on va récupérer toujours. Voilà. Alors, on a récupéré ma faute en anglais à cocotier. Donc, tout tient na moto. Tout tient na moto. Il faut que tu aies na moto assez. Moto boye eza makasi. Il faut na kitisa moto na. Parce que si tu moto makasi et kozika. On a besoin d'hésiter. Voilà, petit moto na biso nde tolobi. Donc awa totie boye pour na tout l'axamino et que ça là combien de minutes na moto et ça là combien de heures na moto et on a totie pour na tout l'axamino. Bomoni ezotoka. Donc ezotoka toza wana ensemble na bino to comment na résultat ya huile na biso ya kokoti. Alors eza nde na lobaka biso na chaîne na biso toza wana toujours pour na encourager ba maman tout ça la ba fait maison eza très important. Eza na mabete ko somba mais pour ça la paye moko eleki vraiment bien. Alors awa ezo continuer toujours na moto moko ya se ezo continuer toujours kotoka na se bolomona ndenge ezo changer pinda donc ekotikala toujours na moto. Voilà, et ça déjà 1h17 minutes. Donc cocotier na biso esali 1h17 minutes. Puis la cocotier na biso esali 1h17 minutes na moto. Voilà, donc awa tokangi déjà moto na biso nasalaki ebele te. Nasalaki juste moke parce que nazali na besoin nango moke mpona ekoya mpe mpona tolakisa bino baremede mosusu oyo tosala na huile na biso ya cocotier. Voilà, wana torécupéré huile ya cocotier na biso na moto totikaki yango na pembeni esila moto. Alors awa tokosala tokofiltre yango mpona mwa msusu babiloko ya mike mike etikalaki eleka te na kati ya huile ya cocotier na biso. Donc voilà comment pour réaliser huile à cocotier yo moko na ndako simple facile. Donc eza nango simple facile vraiment pour réaliser yango eloko moko ya pasi eza te nde tolobi na chaîne na biso tozo ko encourager ba mama toyekola kosala biloko mosusu na ndako biso moko eza bien. Okoki nango kosomba mais oyo ozosala yo moko eza très bien parce que oyebi ndenge nini ozosala yango. Nga vraiment nalinga biloko oyo nga moko nasali nasombaka na nga me nasepelaka na oyo nga moko nasali nalinga fait maison mingi parce que naza na confiance nango à 100% nayebi ndenge nini nasali yango. Voilà huile na biso ya cocotier yango oyo. Merci beaucoup na bandeko nyonso bokozwa occasion ya kolanda video oyo. Kozanga te ko aimer, kozanga te ko partager, kozanga te ko commenter et surtout ko s'abonner. Obosana pe cloche à notification te parce que c'est très important. Merci. Tout le temps nambala ya sima bandeko. Bye.